Et ça la kabiso plaisir ya koyeba ke bozalaka ebele na banda kupona kolanda Mag FM. Mbote na bino bipai nyonso bozwami. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino ke Colonel Richard Monongo Mwanza ayebaki na kosalisa mobange na parade na terrain Sainte Rite epai wapi ayebaki na ko présenter ba civique oyo bazali kosala désordre na monga fula ilikaki ndenge nini bolanda. Colonel Richard Monongo Mwanza oyo akumbelaka sécurité awa na commune ya Monga Fula na district ya Lukunga ayebaki na organiser mobange na parade awa na terrain Sainte Rite na commune ya Monga Fula pona ko présenter population pe ba autorité ben civique oyo bazali kocha trouble na district ya Lukunga kasi esengeli koyeba ke na activité oyo to monaki présence ya ministre provincial ya intérieur Gracien Sakala pe ba bourgmestre lokola bourgmestre ya Makala ya Monga Fula ya Selembau pe présence ya ba chef du quartier na ba autorité mususu bazalaki pe na présence ya population ya commune ya Monga Fula bino moko botala ba criminel oyo bazali 36 mokoka bolanda bilongi ya mawate oyo bazali kosala soki bakutani na yo bakosala masekite avant ba opérer ba melaka biloko oyo yango ekotisaka bango esprit zembe donc soki déjà zana se ya miyembe en tout cas akosala yo mabe akokela o mawate alakisaki ba oyo ba operaka na elengesa kote ya bumbu pe ba oyo ba operaka na mitendi pe na matadi kibala bango nyonso wana bazalaki présenter epai ya autorité pe na misu ya population yako kamwa ezali que même mapinga oyo il fallait abattre la population à combattre crime kasi yepe akota na ye na je ya butu je ya molili ya ko soutenir ba criminel papa oyo bozali komona azali policier kasi yepe asalaka na ye musala ya molili kasi musala oyo la police ezali kosala ekangaki bango nyonso bakotelaka batu na ndaku ko botola biloko oyo ya valeur misusu bakalaka batu na nzela ko brake ko botola bambongo kasi policier oyo ye musala na ye ezalaka koyana ba moto pona kosunga ba oyo bakendaka koyiba ba memi bango na ba moto na biloko bayibaka bake ko bomba bisika babombisaka oyo population azali kolela lokola la police kinoise avandaki kimia te alalelaki bango coussin mobange na patrouille esalemaki nde bomoni bakangi bango boye tala ndeti oyo azali kolela lokola mutu azali na raison nzoka nde elema mabe na ndenge ya kosakana te tolobi ete mapinga na biso lokola mokonzi ya ville Papa Ngobila apesaki ba instruction kotala na kati ya vision ya Papa Félix Tshisekedi tozali kobunda butumo ipo ete population ezala ya Monga Fula ezala ya Makala ezala ya Selombao bakoka kovanda na kimia bato nyonso bazali kobebisa kimia wana police azali kolandela bango po ete kotia bango mosika ya population na biso nakoloba mingi te na ko encourager lisusu police ya commissariat urbain ya Monga Fula Petro Sala lisusu rapport la gouverneur de la ville de Kinshasa pour que la difficulté toujours rencontrer la Moussa na biso rapidement to résoudre. Félicitations na la police congolaise musala bazali kosala musala kitoko en tout cas bako bati na suka po crime mikolo na ville province ya Kinshasa eleki makasi kimia ekota population bazala na kimia oyo esali eloko insécurité ezali kokoba kaka na ville province ya Kinshasa. Mag FM s'intéresse kina yango.
ville province ya Kinshasa mikolo oyo bakinois bazali komitungisa makasi na oyo etali insécurité ekomi vraiment makasi to nango ezokoba kaka komata lokola to ya dollar. Population bakomi na ba difficulté ya kotambola, ezala na moi, ezala na pokwa, ba crime ezali kosalema, ba enlèvement pamba population bakomi kolela bazali koyeba te esika nini bakovanda, alors que ba autorité il faut baluka vraiment ko renforcer sécurité na ville province ya Kinshasa po population bakomi kokufa mingi, makambu ya mabe, ba viol, ba enlèvement ezosalema pamba population ezali komituna si réellement ba autorité baza au courant na makambu oyo ezali kosalema. Population basengi vraiment na ba autorité ba renforcer sécurité ya makasi po makambu oyo esila population bakomi kotambola na keba dossier oyo ezali à suivre. Phénomène Pistura ekomi lisusu makasi na ville province ya Kinshasa, Hollande. Phénomène Pistura ezwi lisusu ampleur makasi mikolo na ndenge ya kosakana te. Phénomène Pistura ezali bana oyo bayibaka batu basaki na nzela likolo ya moto mingi na bare de bis, okomona kaka moto ezoleka, okokanisa ezosala transport nzoka nde grand fakwa chikolopo azotala misu pai lokola mutu abungisi tonga. Il suffit kaka amona mutu atelemi na sac azaki diba moindre pimpin abotola sac akima tula mwisi zaza, soki mutu ya courage azate alanda saki ekei oleli ebele. Yango tozali kosenga na bakonzi bameka ko renforcer ba mesures de sécurité pona kotia suka na phénomène oyo po ezali konyoko la population kinoise. Et ça les maka presque partout. Ekosenga na bino botia ba elema na bino na nzela deke bamoni batu ya boye na nzela batia bango maboko bazwa mbano na bango, population ekoka kotambola na kimia. Soki bosali yango ekosale loko te. Commerce ya café échange technique bakoma kotambwisa kala toyebaka ebandaka koteka mana bakwenka ce système ya kotambwisa oyeye kokamwa. Kinshasa tangu tolobaka RDC mbokelengi bokanisaka tokosaka bino moko botala kala toyebaka kopi ya koteka bati ya kopusa na chariot oyo te toyebaki kaka ke soki ozali na besoin ya komela café oke na mwa coin na yo oyo bakangaka ba banderole tope ba maputa pona komela café, kasi lelo makambo ebongwana café ekoma kotekama ya kotambola epa ya ba vendeur ambulant kaka ndenge bozali komona mwa chariot bien thermos bien miliki sucre bazali kopusa yango wana na 500 francs ya pamba o meliti na o kitoko kop oyo ezali kosunga ba célibataire ebele pe ba travailleur mingi o babimaka tongo azana temps ya kosala tite tope courant ezali te awa ko courant ekoma nango fwen na ville province ya Kinshasa soki abimi na balabala akutene na ba chayer oyo asombi mwati na ya 500 mwa lipa na coin ameli aleki nzela botala ndenge bazali kobalola yango azobalola nyonso wana azosangisa miliki na sucre po sala mwa feeling tango mutu akomela zana ngo bulo na biso to ndimate to sa bulo mais l'autre sale yango ka tala mamne ezala kaka via mwa mobalo wa oluka mo patrie nyonso monke oko sala ndo sali mais kontana ngote o mona na sala boye mona na sala vantime so na ta ba pia mwa mikena nga boye na voa mio ndimate na sala bulo o zana ngo bulo o nisa monke o sala bulo asala na e mais ma bende zani ke ba mo confirmer o waka liso msu o congolais te kongolais ko be bona congolais te ba waka kaka mais ezala ngo musala ekipate ke o nationalité. En tout cas, bakinois baboyi na bango koyiba balobi bako créer ba cop oyo ekosala ke esunga bango po l'état azali ko créer te na ngambu na bango bako luka ko créer po kinois avivaka na taux du jour balobi bako zela ya autorité te bako créer po bango ba se retrouver
Population bazali kolela ndenge biloko ezali ko matatalo makasi na bawenze nyonso ya ville province ya Kinshasa basengi na ba autorité bazwela bango solution. Adège moko elobaka ventre affamé n'a pas d'oreille, c'est-à-dire libumu oyo ezali na nzala ezalaka na matoi te moyen mutu asala musala malamu ezali te. Bino moko boyebi soki ozali na nzala okomona nyonso ezali mabe po olie eloko te. Kasi awa bakinwa bakomi kolela po modèle biloko ezali komata na bawenze ngaye tolukelela yango kombo. Population bazali koyeba te bako survivre ndenge nini na mabota na bango. Bino moko boyebi soki dollar emati biloko pe emataka. Kasi ya pas ezalaka ke soki dollar ekiti biloko ekitaka te etikalaka kaka na tomoko ya likolo. Na yango population bazali komituna le peuple d'abord oyo mukonzi ya mboka lobaki ezalaki nango kaka slogan to pe nini po peuple yango bazali ko souffrir bazali kokoka ko survivre te na mabota na bango na oyo etali kolia biloko nyonso cher ya kosakana te. Pona yango bazali kosenga na ba autorité babongisa social soki kaka congolais to pe kinois a se retrouver na domaine ya kolia e kozalelo komoko ya kitoko kimoyibi pe makambo mabe ekoki kokita po mingi bazali kosala mabe a cause ya nzala. Vraiment gouvernement congolais bo fongola nanu misu côté social kinois azongela kolia lipa ya tongo atami pe na pokwa alie kitoko na libota na ye boyebela. Ba quartier pe ba commune mingi ya ville province ya Kinshasa ezali na difficulté makasi na o etali courant. Mag FM et s'intéresse ki na sujet oyo. Na ville province ya Kinshasa bakinois bakoma konyokwa makasi na oyo etali courant. Bajan ya SNEL basalaka lisusu musala kitoko te po soki otamboli na ville province ya Kinshasa na ba commune ebele oko constate que mulili ekoma mingi po courant ezalaka lisusu te na ba kote misusu courant ekoma nango ya mari de nuit e ya kakaka ba 1h 2h 4h ekei bokosutuka na tongo boye courant ezate soki ozalaki na chance ya kosutuka na ba 1h to 2h ndo komona yango. Population bayebite basala nini po ebele bafutaka ba facture na bango kasi SNEL na ngambu na bango apesaka bango courant te azali kosala musala kitoko te. Kote misusu ba câble ya courant ezalaka lisusu kitoko te ekoma kozika zika alors que courant na bandaku ekomaka lisusu te na bandaku ba appareil électroménager ekoma nango ba statut bikeko po esalaka lisusu misala o esengeli esala te po courant ezalaka te. Na yango population bazali komituna kafumba na barrage ya Inga o ezali awa na République démocratique du Congo musala nango ezali nini po bango moko ba congolais bazali ko se retrouver na courant te ba Jean SNEL bo trouver solution po mboka ezali kokufa boye kitoko te. Baka niveau ya ville province ya Kinshasa ekoma boucher makasi awa ko tozali kokota na période ya mvula kalate toko ka basango ya ba inondation population basengi na ba autorité bazo ya bango solution avant ba mvula ya makasi ebanda. Likolo ya manki ya ba poubelle publique awa na ville province ya Kinshasa population bakomisa baka niveau ba poubelle nzokande ezaleli wana ezali malamu te conscience esengeli esala poka niveau ezakaka nzela moko ya kolekisa mai lokola mai alingaka obstacle te na nzela na ye yango tozali komona ba dégâts mingi ezali kosalema soki mvula ebeti mai ezozanga nzela ya koleka likolo ya ba matiti pe ba bouteille
bouteille en plastique oyo efanda na kati ya bakaniveau. Donc oyo pe ezali moko ya ba facteur oyo ezali kosala ke ba inondation esalemaka pamba. Okomona mutu aza na maison pembeni ya makadam soki akomboli akobwaka matiti to salite na ye kaka na terrasse oyo eza wana, misusu pe auti na salite na ye na ndaku aye kobwaka yango kaka na terrasse. En tout cas kibomoto esala soki poubelle publique kote ofandi ezali te, parcelle ezali na espace okoki kozwa pe ba déchets net ya ba légumes to fufu o etikalaki otimoli mwa libulu sima ya ndako to pe na coin ya lopango okundi yango po epolaka nango. Ba sachet pe okoki kotia yango moto eziki olie ya kobwaka na terrasse po tangu ba dégâts ezali kosalema biso nde tozali ba victime kasi bakondi te. Esengeli biso population tozwa part na biso ya responsabilité pe bakondi bazwa part na bango po mboka oyo etambola malamu boete. Dominique Leker ezali esika se moko ya kozwa soin ya qualité otamboli bipai na bipai ozilo bikote kende mbangu na avenir ring numéro 4 bako traité au kitoko. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital te benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Leker te. Otuningai centre hospitalier Dominique Leker ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki Studio Liloba ekopekisa balanga nzembo tuko bima libanda ya mboka pona enregistrer album na bino bokende mbangu na avenue Mulangi numéro 23 na commune ya Limete bakosela bino musala kitoko ndeti kako bima ki libanda ya mboka. balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita
ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelou po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde oenregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Moulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele Moko ya ba journaliste ya FM Télévision pe présentatrice ya Mag FM Henriette Futila a balaki elekaki ndenge nini pour découvrir ambiance PSM ezalaki na ba nyonso ya FM Télévision. Moko ya ba journaliste ya FM Télévision Henriette Futila oyo a présentaka Mag FM P émission ya au cœur du marché ayebaki na kozala honoré devant famille na ye devant l'État kaka ndenge boyebi libala ezalaka eloko ye sengo makasi ka dot epesamaki na misu ya ba parents kasi esukaki wana te bakendaki inde liboso ya l'État pona ko officialiser relation na bango na commune ya Ngalema epai wapi cérémonie elekaki ki toko na ndenge ya kosakana te. Awa Madame Henriette identité na ye échanger alongwe Henriette Futila kasi akomi Henriette Manzela bino batu boyebaki Henriette célibataire identité na ye échanger akomi Madame Henriette Manzela kasi cérémonie esukaki wana te soirée elekaki ki toko na lopangu ya famille na commune ya Ngalema epai wapi FM Télévision bayaki mokoka pona kusepela elongo na moko na bango Henriette Futila Manzela na moma ya kado FM ne tombera jamais batelemaki elongo bien enveloppe ya kilo pona ko honorer collègue na bango bozo ambiance. Esengo ezalaki makasi epai ya ba journaliste ya balobi ba journaliste ba balaka FM Télévision e balaka po éducation bazwaka epai ya Yemei de King Maître Billy Malouwa Cléophas jamais bakoki kokende zigzag bakendaka toujours tout droit ba résultat ya conseil yangoyo en tout cas félicitations pe na Maître Billy Malouwa ndenge azali kwa cadre bana kitoko oyo esengo makasi kolia komela kobina esengo ezalaki ya kosakana te FM toujours likolo FM tobalisaka félicitations na Madame Henriette Manzela oyo esali eloko
désormais Henriette Foutila a commis Madame Manzela. Bino batbochaka ye motema bobo sana a commis déjà occupé moi si ya batu la femme de quelqu'un, la femme ya Papa Michel Manzela. Tokomi na suka soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bo pesa merci mingi une équipe technique rédactionnelle na caméra tozalaki na Florent Okita les plus doux yende mutu abendaki biso bilili kitoko makasi montage ekumbamaki epai ya Peta Francis kaka ndenge tolobaka jamais tokabwana sans koloba maloba motuya oyo papa na biso ayebisaka biso toujours. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Wana maloba ya yemei de King Daddy de Daddy Papune papa oyo azali kobalisa epai na ye Maître Billy Maloua Cléophas Boyoki. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ngana mino tokutani mikolo ezali koya soki nzambe apesi biso lisusu bomoi te.